kosunga tata na bino. Bino nebo simbili ngoma ya bino ba mama kozwa lokumu. Bino nebo simbili ngoma ya bino ba mama kozwa lokumu. Bosala makasi na kopesa tata maboko. Bosala makasi na kosunga tata na bino. Bino nebo simbili ngoma ya bino ba mama kozwa lokumu. Bino nebo simbili ngoma ya bino ba mama kozwa lokumu. Mama kolemba te nakosunga lingomba oyo kolemba te nakopesa tata maboko. Mama kolemba te mama kolemba te. Musamba. Ba mama oye. Oye. Ba mama oye. Oye. Ba mama oye. Oye, 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 soutien de l'église. Mama Mouil oye. Oye. Mama Mouil oye. Oye. Mama Mouil oye. Oye, 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 soutien de l'église. Femme internationale. Ok. Papa Simon Kimbam Kangani oye. Oye. Papa Simon Kimbam Kangani oye. Oye. Papa Simon Kimbam Kangani oye. Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwana Bela, Wazola, Wale Mizola, Kaka e Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka e Diabeto, 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 Eye, Banga te. Biso banso tozali singa mama mwana malika wanga nzitane. Mukolo oyo bopesaki fleur na tata mokonzi ya Pule. Na kanisi tolandaki maloba ya papa mokonzi ya Pule. Kuna pendenge botangaki na ndako ya Nzambe kuna na suka discours eloba makete otomoli ba mama otomoli nani? Papa. Otomoli papa Simon Kimbangu otomoli nani? Mama. Donc ba mama soutien zali kama ya mokete. Alors ba mama tolanda ke maloba pa mokonza Pule. Biso papa Fumambanza tango tozalaki na ye awa na kambe Yerusalemu ya sika azalaki koloba na biso boye etumba malamu ezala de banda soki etumba eza de banda biso toza na kati vraiment tokobunda intervenir mais soki etumba ekote na kati ezalaka risque muyini malamu ezala de banda mais azala na kati te batata na bamama na kanisi soki tolandi histoire ya mama Mwilu biso mingi tomonaki mama Mwilu te toyokaka mais tango totalaka ba théâtre tovivaka l'histoire mingi tango tolandaka théâtre soki vraiment souci ezwi yo ifolela mais tozalaki na tango wana te tomonaki mama Mwilu te na pasi amonaki à partir ya théâtre vraiment ya miso eza kobima tokomeka kolobela mo histoire ya le 12 avril. Le 12 avril, oui, maman Mwilu marika wanganzita na pesa ki bakarte. Le 4 avant le 3 avril 1921, non 59. Papa Fumalongo, papa Dengenda kontima abengi saki batambo si batei kuna na Kinshasa. Ko batei wana babenga maka batei ya se yandako balongi bantsianzo.
bazalaki kobomba mapona kosambela nde papa Fumolongo papa Dengenda atambolaki bisika nyonso baparoise ezalaki na mapango ya bato oyo bapesaki bamapango na bango nde bazalaki kosambela. Alo papa Fumolongo asalaki turu mpona koyeba batei nyonso oyo bafandi na kati na Kinshasa nde abengisaki bango na le 3 avril alobi ete mama nde mutu abengi bino kuna na nkamba bobongama nde le 4 avril nde départ ezalaki na nkamba bayaki na nkamba bakutaki mama Mwilu. Mama Mwilu alobi na bango ete atalisaki bango nkamba parce que nkamba na ntango wana basoda nde bazalaki wana mundele me basoda bazalaki te pamba te tokomi penepene na kozwa indépendance nde basoda babimaki. Alors mama Mwilu alakisaki bateyi oyo nyonso bayaki batata mpe bamama nde bayaka atalisi bango nkamba baanana ezalaki na mapela na biloko mosusu. Alobi ete bobuka bolia apesi bango histoire. Alobi ete bozonga boya semaine oyo tokobanda nde bazongaki Kinshasa. Ntango bazongaki Kinshasa papa Fumolongo apesaka programme. Alors alobi ete mama nde ntango ekoki po ete bokende na nkamba nde asangisaki bango kuna na Badiadingi na Kinshasa. Kuna na Kinshasa mituka mibale ezalaki oyo ememaki bateyi oyo bazwaka bakati. Mutuka moko ezalaki ya sika, mutuka mosusu ezalaki ya kala. Alors ezalaki le 11 ezalaki samedi kuna na Badiadingi. Papa Fumolongo papa Dengenda yebisi bango boye bozali kokende kalme ezala makelele ezala te mpona nini bozali kokende na moto ya ndenge mosusu na kati na nzela bokende na kimia. Nde batambolaki bato mingi basepelaki kokota na mutuka ya sika oyo ya kala mpenza bato bazalaki mpenza mingi te me kaka ezalaki na mutuka ya sika nde balongwaki na Kinshasa koya na nkamba. Ntango bakomi na nzela bamonaki mutu moko ya ndenge mosusu na kikombo balobaka mutu wa mpinkwita. Alo mutu wana alataki kupe azalaki na esui na triko na ye. Mena alobi ete nauti musika bilamo ikoza komona ngai yango nde etamboli na ngai nzela mobimba panda 6 mois. Donc nazali kokende na nkamba nakende koasiste sika Mwilu azali kopesela bakarte na bateyi. Soki na sisi koasiste na kolekana na Libreville po ete nakende kuna di mutuka oya kala yango nde ekomaki na 0 heure wana nkamba oyo ya sika ekomaki na 5 heures du matin. Me na ntango bakomi na nkamba toyebi histoire ndenge yango ezali. Mama Mwilu abengaki papa Fumolongo papa Dengenda. Dengenda mosala na yo yango oyo. Papa Dengenda alobi mama tozana no bana tika kosala ndenge wana alobi te mosala no yango oyo. Papa Fumolongo Dengenda keye pa papa Fumambanza te mama tala makambo mama lingi yaye tala makambo yaye mama linga sala. Ali papa Fumambanza na Fumolongo bayene elulu epa ya mama Mwilu. Papa Fumambanza lobe mama ulingo sala nini na leke. Mama Mwilu lobe kyanga esko bosi na makambo tata no yebisaki ngai. Si tata na bino yebisaki ngai ete soki bana bakole na pesa mosala na Dengenda. Siko yo yebi yango te. Ali Papa Fumolongo Mbanza tango yokende ngwana atiki Papa Fumolongo na mama Mwilu batikali. Papa Fumolongo asalaki ba geste po etapo ya mosala na mola lobi te. Fuka mato sambela, fuka mi atilo boko na ina seya libeka. Nde ya mibale ayaki kopesa bakarte. Tango asako papa Lontadila apesi mama Mwilu. Apesi papa Fumolongo apesi mama Mwilu nde salamaki ndengo wana. Tango asisi nde sikoyo libondeli na ye azako loba ete nangana ye banisila ngai. Mais nazali kokende mosala etikali epai na yo mama otiki biso na banani nde papa mama Mwilu alakisaki papa Fumolongo bamama na ye ya mokili mobimba alobi bamame mwana na bino yeyo
mwana pe ba mama na yo yeyo na kanisa soki toyoka kete otumuli papa otumuli ba mama otumuli ba mama otumuli ba papa. Donc espoir de tata Molimo Santo ezali pa ya ba mama parce que lingumba oyo soki otali moto abatela ke lingumba mama Mwilu Marikia wanga nzitane. Memo na tango ya Bayuda nkolo Yesu mama na ye mama Maria. Nkolo Yesu tango akufaki atiki biso ndese kritika laki na mama Maria mama na ye bato bayebaka yete mama Maria zalaki simple okoyeba yete ke atikale na likambo ndenge moko pe biso mama Mwilu mundu atikalaki secret ya likambo oyo memo ayo yebe ezalite simplicité ya ndenge wana nzoka ndilika monene zalaki pa na ye. Kuna na Bayuda oyo abotaki nkolo Yesu mama Maria awa biso tozali oyo abote ba papa mama Mwilu Marie. Alors